Mbote balandi ya radio télé nationale congolaise boye malamu na émission na bino ekuke ya libala. Ekuke ya libala pona nini ebele ya bandeko lisanga kasi baumeli pe bazokoka kokota na ekuke ya libala te. Yango wana pona ba enyo surtout oyo balingi kokota na ekuke ya libala toponi kosaela bino émission oyo pe toye wapi toye awa na kati ya ngiringi kokutana na bandeko na biso bakwelani ya mwa mikolo ebele bapesa biso mayele na bango bapesa biso makanisi na bango nini esungaki bango nini ezalaki ba mikakatano na bango po ba pe ba mitalisaki ndenge nini po baleka ba mikakatano wana nyonso tu bakota na libala bongo topesi balandi na biso tokutani awa na papa na biso Edi Konde oyo azali akwela na deja mwa kala ye akopesa biso mayele na ye na tina ya likwela oyo tozo solola na ye deja. Mbote papa eki boni santé malamu ndenga ozomona nzamba sa ngulu toza malamu. Voilà papa Edi biso toyaki epai na yo to solola na tina ya émission na biso ekuke ya libala. Ekuke ya libala pona nini tolingi toyeba mayele na bino nini esalaki bino ete bokoma na esiko bozali lelo. Est-ce que beaucoup tanaki na bakoko sote bozwa ki onka na facilité po ebele bazali kotala biso bango pe baza nanu bakwelani te kasi bazo kokabwana ezozala mingi yango toye epai na bino bato oyo bozwa libaku wana pe bozwa ngenge wana ya kokoma deja na libala bosunga biso na baetozali oyo bazali kolanda biso na mayele na bino eloko nini esalaki ete bokoma lelo na likwela. Papa eki merci penza longonia. Puisque avant de répondre à la question na motuna na yo na kosengela mingi kopesa bino penda merci na ndenge bondimi pe ko ya kokota epa ya biso po na koyeba kozwa expérience ya biso ezali hasard te c'est que choix na biso nzamba lingaki ezala malamu. Bon pour na ko répondre na motuna na yo premièrement kombo na ngai papa Edi Konde na bali na mama Magi Kileba ye wana azali kosala mosala na ye toboti bana misato mwana liboso espérant mwana mibale Mariedi. On a mis ça na boko Victoria Konde. Longoni appelle. En tout cas merci. Pona ko yeba ko yanola na muke na mutuna na yo. En tout cas papa nzela libala ezali nzela penda ya malamu, pe ezali nzela ya pasi. Na ko tali sa boni expérience ya biso. Ngai dana mama awa déjà na libala to ça déjà 8 ans. Mais dans l'ensemble to ça 10 ans. Donc depuis 8 ans ya libala, na 2 ans ya qui chéri, ya qui prétendant, na qui fiancé. Mais c'est là qui penza facilité pour toi bako bala na kino to koma lelo tandela biso ngo penza penza tango to na bandai komona mama to zalaki na noko na ye aveni moko abande ko yemi pa noko na ye mais lenga na bandai ko lande azalaki penza na nu muke azalaki na deuxième des humanités nga déjà na koma ki na 6e nazo ko tala da ko kena université mais mama azalaki muke minga bandai ko lingate yaki da première difficulté to kutana na yango. La banane a conservé la comportement naïe et là telinaïe est un peu différent ou un peu différente par rapport à banana biso to zalaki puis biso to kolinangaba to fandaki na veni kianza na chaque fois elle passait je l'appréciais na bandi ko luka ko poussa pembe naïe mais alinga ki pendate c'était la première difficulté puisque les moments n'étaient pas encore wana yo tika molende na tie molende écoute là maman zay ko boya na bandi déjà ko bon donc la maman zay ko boya na bandi pe ko luka ko tala pembeni mais e baneka ko simbate nzela na ngeza la ikaka yaye tango kela Cécile en 2004 hier en ce moment là azo commander na 6e na habitant kela Cécile pour biso dans la famille ba Christ le mariage est à vocation le mariage ou bonganga est à vocation donc soko kena bonganga te pour biso ba catholique na zo mona ba sine zali ba catholique soko ke bonganga te normalement faut que na libala là na pousse kela Cécile ngabité apparemment nzela na ngeza nzela ya libala donc na sengeli ka toujours ko luka ko zongela nzela wana bandi ko luka mais mademoiselle wana ndela na bandi su ko luka e na ngwana pe déjà nzamba banede ko sape ngolu mo misala pe ya mike comme quand déjà komona na ko permettre que ya ko luka ko tala na mitenga bité vocation na ngeza ya libala na mitina kati objectif wana ngabino je dois me marier mais je vais me marier avec qui. Donc eloko oyo ya motuya otena no likanisi wana likanisi liboso puisque sans l'ignorance salemi na makanisi likanisi liboso les likanisi yei na tali ngabi bon na ba choix na sali ezo simba penza te ngabi te na recourir na nzambe puisque mingi baye bakate
nzela ya choix eza nzela ya etali mpe nzambe puisque même na kati ya libala celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur, c'est pas hasard, c'est vrai. Donc biso lelo bandeko na biso lelo tozali koteni mpenza compte ya eloko wana te mais nga leki na miteli nga bite lokola ezosimbasimba te nayeba na kotelesa mpe epai ya yesu kristo nakomaki kosambela mpona yango nzambe esalisa ngai wana libaku yaka na kati ya bandako moko ya balibaku mwana pe abendi ndenge toyokaka ndeko na biso kumukanga abelelaka kuna olingi basani epasuka yango wana moko ya likambo bongo te papa bongo mpenza bazali na ntina yo moko ozali komona donc makanisi eyei ngai bino ma vocation c'est libala nayeli kosenga mama zwana mwana ngabi te na bakosenga mena lisalisi ya Yesu na banaye kosambela mpo yango mingi ngabi te nzambe esalisanga na kuta na mwasi ya malamu mais à chaque fois na osambela ngabi te image na banaye toujours koyela ngai image ya mama Magi ngabi te lokota yebaka adresse na bango na ko contacter baninga nanga muninga na moko kuta za kisangani wana ya supa noko te en tout cas ya akomé ko kima puisque na nzela avenir na biso okoko yelango par université okoko yelango par direction mususu papa wana leki mutungi nje mingi akomaki koyela siko na nazala baninga na nga moko sena papi na pesi papi da mbote nikes siko balibi te lokola ye azali kokima biso nzela oyo biso tosenge to bando kocontournele nzela mosusu to tokomaki siko kosala base na biso juste na croise nzela oyo banaye kokima ti sena ninga sena bitedi somo to ke fandelaka ye wana ndenga lekaka ba RTL yaka pa ndoko ne souvent anoya kotikila ndoko ne biloko ndoko nango kilabi na PCP da mbota pasa donc anoya kotikila souvent biloko pas ki étudier na campus azaki da célibataire ye pa na monso alambi ye kotikila ye ndoko na to bandi siko ko kale na direction mosusu ndele to ko zoyer to kuta mais pour na okimaka biso baninga na ngapi basalisinga nazotanga bakombo ti en tout cas to ko zone rendez-vous des rendez-vous à liboso aye koya ndeta bandi ko le satalisenga habité c'est pas hasard maman to bandi na bandi ko lando il y a de cela 4 ans mais ezo simba ezo ko boya tout ça c'est que ezanzela na biso nde to ya ko sola na mais azalaki pendana nu nde kaka bika basi bazala na mo lolende na bango akopesa kaka suite mbala mo to tala nanu nde to bandi ko tala une semaine l'équipe deuxième semaine de troisième semaine mais to bandi ko bengana nde aye ko yana bon pour na makambo tosolaki namoni en tout cas tokoki kobanda mena kotambola ensemble donc tokoki kobanda na ye wana mpe la tobandi kobanda na ngai bon lokola namoni ozali malamu objectif na ngai ezali libala et puis lokola na banda kosambela mpona yango nzambe asali ke na yo suto basu kokutana sikoyo to mettre d'accord maintenant mpona point libala wana je crois un mois deuxième mois mama pasaki d'accord ngai bon lokola oza d'accord to bana siko tala nani na famille na bino to ko mena ko approcher wana na un mois kaka si botie des non ngana déjà nazo kutana ebise maman en tout cas moi j'ai l'objectif c'était l'objectif de se marier avec elle ngabi bon lokolo za moi si moi la mpina bani ko sepelelo bandakala ngata l'objectif naza nango yango j'ai besoin ya ko bala mais il y a zalaki nanu na 6e bon ça va année 6 là comme tout la makama libala wana so gagné et sili la classe ici la diplôme nga bon lokolo diplôme lokolo to se mettait d'accord total maintenant nani kati na bino na famille na bino to ko puis wana pesa aspect mo malamu na bandeko ba kolanda biso la boza ko sala préparatif ya libala il faut ko tala toujours na kati ya libote ya mwasi to ya mobali nani obomoni ke boko solaka na malamu ko ko salisa bino mingi bazali ko tala ko tenir compte na ngote puis na yende ayeba ko salisa bino te pa na biso ezalaka boy puis difficulté ya susu ezali ke tozali ba province moko te moni biso lelo puisque évolution ezali na bo Christ mais kala peut-être ki kolonga na province musuku na province ezali passe donc et c'est la chose na mutu moko kati ya famille ya maman to ya papa ne bando kotalisa bino tout ça de to ayako kolakisa bité ya na biso ya Sandra il la salue en passant Pasi na Sandra nde ayako lo bon to ke ne pa na bango de ya Pasi Sabala nde to ba osula donc to ke na pa na bango bale tonton Blaise bango nde to solaka na bango balaxi so habité pa na biso ezalaka boye be bala ezalaka boye c'est comme ça qu'on évolue mais na kati ka ya processus wana difficulté ko kuta nango le choix de la femme ezali na choix moko il faut bena nzamba sunga na ko kuta difficulté mo na ka ko bela na sala ko moins 5 mois na ndoko ko suku kende mosala te dans la fin pena na ndako na mosala sunga kinga ko pesa ko soin tout ça mais ça qui pena difficile on a bande ko na biso ya lelo basi na biso ya lelo akonga pe ko kima mais cette dame vraiment azalaki pena makasi na ye na mama na nga mama Marie Luceva ko na PCP mbote vraiment il m'aidait na baninga na nga Sena il m'aidait donc ti ko kende hôpital clinique universitaire tout ça pour de manière que na ba ko zwa kima na ko zwa kima na ko zonga mosala en tout cas na zonga mosala na zongi mosala na mois de mai et puis na mois d'octobre na ke maman ko prédoté wana na 2010
nini yango etombolaki yo lisusu pendo sala ngo mbangu ndenge wana ozongi musala na mais pona kaka tango ozalaki na malade ka expérience wana puisque balobi le bonheur et le pire biso le pire wana déjà avant même tokota kuna libala on a déjà subi c'est le mon frère j'étais à la maison je n'ai que sous musalate musalate aux appels nanda puisque la santé est compliquée c'était déjà le pire on est même avant libala mais la femme Magui a supporté qu'il y a un peu elle venait à la maison on a des célibataires dans le foot na avenue Nyangara pas maman Anto. Je la salue même en passant. Nando fou la pana, la célibataire. Elle venait à Zoro Sunga. Eh, mon coup, qui m'a pas là-bas, on peut la éviter. Mais faut y aller au sali sanga là, tout ça pour je devais manger. Donc c'était déjà pour nanga na moi déjà point moi ya malamu pour na moi si aboy. Puis tout monde ngana ebi muninga moko boy to kolanga na bango. Akutana na kawana. En trois demoiselles wana kimakaye. Akimakaye penza. Menga maman tikala toujours makasi ti na eko bika na eko songa musala. Là na bien en tout cas maman cette expérience vraiment nazobala. Nakoyoka ma oyo nyonso to otandeli biso lokola expérience na bino oyo esalaki mpe tombola motema na yo ete okende mbangu na likwela toyoki mpenza omartele mingi likambo etali mosolo te ezalaki mosolo te moto esalaki ke bokoma me ezalaki mingi nde bakomona mwa bilembo wana ya papa na ngai vraiment mosolo ezali eza pena objectif te kati ya libala oyo eza na motu ezali d'abord oyo boyeba ko se mettre d'accord boyeba kozala bolingo boyeba ko mbongo ekoyaka mbongo yaka tozomona bato mingi bazozala mbongo ebele me bazali kobala te mi mutu musuku to mosala penda ya malunga ngana za baninga ebele tozana kati ya association na biso amicale OK moyen ku tozalaki te mais le quoi tu as un objectif de mon frère malgré le peu que tu as on peut se marier malika muku tambongo na zone ngaku to le benanti mbongo eza pena ezelo côté ko 7 sabat babala eza d'abord comme ndima cette approche là acceptation wana nanu que non andimi muninga nde yango ko salisa bino pe na objectif et puis so botie yezu na kati nde bokoko ke liboso. Merci beaucoup Matondo papa na oyo nyonso tu otandeli biso nini okoyebisa biso na mwa liloba moke penza na ba nyonso tu bazolanda yo ba oyo nyonso tu na bakwelani te ba bilenge oyo bazali ensemble bazali loko ape bino ndenge bozalaki ta musu bazokanisa mingi fo mbongo ezala to makambo nini okoyebisa bango na mwa mokuse penza. En tout cas papa na ngai ki na oyo tali libala oyo tali ba relation la ya liboso on peut na conseil na bandeko bazali koya il faut toujours kotia nzambe liboso projet nyonso makanti nyonso o yezu azali te o nzamba azali te papa ntukeza projet okende kwa aboutir te avant toute fois ya koyeba kosala show yeba kosangaje koyeba kosenga lisalisi ya nzambe ke so senga lisalisi ya nzambe ke nzambe show na zali kosala yo salisa ngai soki ezaki eza na mabaku tout ça yo salisa ngai mabaku wana ekoma nzela malamu ya liboso ya ngwana ya mibale na bandeko bazali koya il faut d'abord s'accepter koyeba kondima muninga ndenge azali puisque biso nyonso nde tozalaka boye tozala ba faiblesse tozala ba qualité eloko wana ezali kosala souvent mpasi na mabana na biso lelo tozosaaccepte te faiblesse ya moninga ozolinga koaccepte te qualité ya moninga ozala koaccepte yango te na moins de pépins c'est là où maintenant totapaka donc kosaaccepte d'abord nayebi ke faiblesse ya moninga na ngai yango et puis koyeba kozwa mpe temps ya koyeba kose préparer kokende mpe mbangu mpenza te koyeba kose préparer puisque préparation ezali ndeti na kopesa yo likanisi omoni ndako ya monene obe ndako ya molai ndako etage ndako ozala kotonga yango base na yango ezalaka fondation soki da fondation esalemi deya malamu ekoyebiki na okende na 5 niveau osali fondation 5 niveau okende mais soki yo olobi okende na 5 niveau osali fondation ya 2 niveau papa leko ozokende okoma na ngonga moko boye oyeba kona donc fondation esengeli ezala malamu donc fondation na bano kotia nzambe kosaaccepte oyeba kosaaccepte mutuellement koyeba bafaiblesse ya moninga et puis kotala koyeba kotia maintenant objectif na bino na kati mbongo en tout cas moi je n'ai pas parler mbongo yaka na sima matondo mingi papa na biso edi wana ezalaki makanisi pe mayele oyo basili kopesa biso baina no tokwelani te oyo tozali kotala émission oyo tozali kotala émission oyo ekuke ya bokwelani ya bakwelani yango wana tokozwa pe maloba ya mama bongo papa soki na permission na yo soko koyi kopesa biso mama pe apesa biso oya ye makanisi oui nakopesa bino permission mais nakobakisaka eloko moko na kati pe ya ba na kati ya fondation faut kotia pe pardon pe zali na tina pe na koyeba komikitisa ndango ezali kosala ke lobi soki bo se mettre d'accord na ba point wana bokoko sala immeuble na bongo balandi tozoyoka pe likanisi ya mama na biso Magi mama Magi Konde oyo akopesa biso makanisi pe nini oyo esalaki bango ete esunga bango kokota pena na ekuke ya bakwelani mbote mama mbote papa nini yo kobakisa lokwa makanisi lokola mwasi po papa apesi biso pena mayele na ye lokwa mobali nini yo kobakisa na baye nyonso tu bazali kolanda biso na kati ya RTNC pona bayeba pe ko mibongisa bakota pe na ekuke wana ya bakwelani. Merci papa pour la parole.
Bon, likambu penza ya kobala eza na volonté. Ti nande kokola nande koloba nzambe asunga nga nanu eloko non nazalaki nango no liboso ezalaki ke nazwa no diplôme mpo nga nabokwami epa na biso te nabokwami papa kulutu na biso nazalaki ondire mwana liboso kuna epa na bango objectif nange ezalaki ke nasilisa nanu classe après classe nde tokoya kotala makambo mosusu soki ke bamoye emonani ya komata nakoki komata mais soki mpe ke moi bamisala mike monani nakoki kosala ti nzambe aye kosunga vraiment ndenge na nde kotambola na nde koloba nzambe vraiment na baklasse oyo naza nakoki kolinga mobali te nakoya kolinga mobali soki nakomi na 6e na mimoni ke naza capable ya koassume baresponsabilité na nga wana nde nakoki kolinga yango na 2e osalaki na omoi nzombo wana mpo ozalaki deja na makanisi oui comme abandaki kolinga nga na 2e naboyaki nakosaki ye mpe kutu kombo mpo en tout cas objectif ya mibali na mutu nange ezalaki te objectif ya mibali na mutu nange ezalaki te objectif nange ezalaki nazwa na diplôme d'état mpo mwa bamikakatando ezalaki yango objectif nange ezalaki bongo siko ntango papa yo kokutana nanga nauti mpe classe naye kotika camarade nanga azwa transport nde tokutani na papa abandi kolinga bokolinga te atuninga kombo napesi ye nakosi ye kutu kombo mais adresse nalobaki ezalaki exact na manzengele 43C esika to bandofanda bango bandofanda na Kianza bon tellement na mutu nange ezalaki te napansaki nango te yesko ntanga ake kuna makanisize ka epa na ngai mais ngati nde napesaki ka numéro adresse wana en tout cas image ezalaki soute nazongi nange epa na biso na continue na nga mpe yesko ntanga akende kuna ale bon bamibali bazalaka bonga kuna bosana ye na nga kombo na ye mais ye atenaki akangaki kombo na nga ti nazo continue en tout cas nayebisaki ye naza pour le moment en tout cas naza na prête te il faut nasilisa boye mais napesaki eloko te ti ye mpe akie kuna continue banzela ezalaki na 2004 oui ti na oyo osilisa heureusement nzambe aye kosala grâce congé ya 5e na opasse 6e après 4 ans ye déjà asilisi mpe bandi nde toye kokutana naye mpo oncle na biso azalaki meme aveni na bango toye kokutana naye lisusu ayebisi nga bo nazongi na ndako natali nga bi te ekoza volonté ya nzambe nde moto esali mpo nga na ndoloba na oyo olinga ti na 6e effectivement nakomi mpe na 6e mpo na opasse 6e tokoki kokende ensemble yango wana nandimaki bavance na ye tokontinuaki ti na ye kozwa diplôme d'état nini penza esalaki sikoyo ntango yo ozwi diplôme nini penza esalaki ete esunga bino bokoma pena bofungola ekuke wana ya likwe nini etindaki biso nini oyo esungaki bino penza mpe nini oyo etalisaki yo solosolo pena oyo azali molonga bon kosunga nanu tozali nano na barelation makambo ya libala ezali nano te tozali nano barelation nasilisi classe bon ye likanisi ezalaki bon nga mpe comme kolinga liboso mpe mobali ya liboso likanisi ezalaki nango ke nga na ndo olobake mobali oyo tokokutana nde moto ya liboso ye wana kaka tokokende ntina mariage nzambe ndenge asungi mpe esalemaki kaka bongo yango oyo biso tokanisaka yango wana ekomela ya biso so ozosambela vraimen na kobanga nzambe yango wana ekomela ya biso siko ntango nasilisi classe bamoye ezalaki ya continue te nayobi te nakende nasala coupe couture accompagnaki nga wana nazwi diplôme na 2009 wana le tant diplôme d'été ebandi ale nakoti na nga tele na lemba na ndai kotonga ye mpe andai koaccompagne nga ti moke aye kobimisa procédure ya libala nga bi en tout cas naza na mwa moke makambo wana nayebi te grande sœur na biso abala déjà aza na route mokali tokoki kokende tosolola na ye azalaki te azalaki kuna mission toke na grande na et pas grande sœur na solo na te problème ezate na kozana na posta to kutana nga bi pour le moment aza na Kinshasa te aza na mission de service yango la sikoyo na solo na papa ebisinga te soki na kitinde kini nde na yo kutana na grande sœur tant pa ye to kepe ba grande sœur to solo li bon ya zaki na posta to zwa facture déjà grande sœur to za quand même na idée mais na famille na biso pe ba ye ba ite pa na bango pe ba ye ba ite toke tozwi facture tosoye na grande sœur na mbala grande sœur apesi biso facture na ye soka ke mission de service moi 500 francs moi 200 francs nga azotindela nga na 15 ans na sombi ebande biloko ebande kokende kune pas grande sœur
et pas na biso esika nga na ndofo ne papa kutunta na famille batu bayebaki likambo yaki grande sœur nanga ya pasi na mobali na ye batu bayebaki en tout cas kota mobali mutu moko ta yebaki wana ezalaki secret ya biso 4 nga na mobali na grande sœur na mobali na ye wana sikoyo toande ko-enchaîner bongo nzambe aye kosunga mpe makambo ya libala eye kosalema en tout cas eumela ye te matondo mingi en tout cas eumelaki te bosaki mpenza likanisi ya malamu kozwa matondo mingi mama na oyo nyonso to otalisi biso kasi nini okoki koyebisa na bandeko basi nyonso oyo bazali mpe kolengela likwela to oyo nanu bakomi ata na likanisi ya kolengela likwela te oyo ezali lokola conseil na yo na baye nyonso to bazali kolanda biso basi lokola mibali conseil nanga comme mwasi kopesa bandeko basi ya liboso il faut kozala na patience et puis bandeko basi omoni aotambola mibali mibale o mushina o boye eza na importance te bokutana na mutu ndeko mobali on ne sait jamais à l'avenir azala mbongo te mais soki pa tangi na ba classe na yeke à la longue nzamba ko kosunga libala eza kaka mbongo te nga na viziaki mbongo te pa papa et puis tita ndo kutana ye de nature na senga te onde tokutana na mbali o pesa nga 100 francs esala nga boye na mafuta te nzambe apesa nga mo makasi wana na nde koteka et pa na biso ezaki na coin na nde kosala au moins nyonso mafuta na nde kosoma mais soki tokutana ezali ka juste ma lisolo to sololi na kana ye soka raison ate mwasi nanga kosoma mwa crédit mwa nini po abenga nga nde apesinga mais eke nga moko ke na senga o chéri na moni la mama ko bimaki wana pesa nga tuka na tikala ko même si tina nde na ndako boye même bokozwa na tikalaki kosala ngote pona bandeko basi en tout cas lokoso koanvier biloko wana nyonso yango wana ezoboma makambo wana libala eza eloko moko ya malamu ya précieux osoko okoti soki koyokana ezali et puis pardon ezali omoni ke makambo nyonso ekende liboso ekende malamu matondo mingi balandi na biso ya émission ekuke ya likwela ezali émission oyo to kanisi pona biso pe bino ba ebozali kolanda biso nanu bokwelani te pona koyeba komilengela pena na likwela pe kotala nini esengeli ngai nazwa lokwa ndakisa na baye nyonso bakoleka na kati na émission oyo totondi bino botondi ba ebolandaki émission oyo et totondi botondi na baye nyonso tu bazali kokamba RTNC pe ba réalisateur na biso na ba monteur na biso nyonso tu bazalaki vraiment na sima ya caméra na biso tokutani ezalaki ya bino ekibumba oyo sololaki na bino na nzela ya émission oyo tokutani bongo mbala ya sima botondi mingi